Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami kutatiza pene ya solo ngala tamboli na kena ba eglise Kimbangu kozwa bandoki nusekela majilelo oyo na yepa papa Fonso ngayo na simbi mwana na tambola ki ya mingi na sali bambule bele na bota gate melele mbala oyo na boti na nzela papa Fonso azane nganga te azane mosa donc ata sans futur lelo onga papa Fonso nazo ganga kana ba lo bagote banganga bazaka bapesa ka bana ye musu bango bazanga ka bana bota gate bakosi ngana no ka déjà ba tubalo ba non docteur Alphonse wana aloba oyo abotisaka iparenti ya na bana te docteur bana bandeko na ye la biso vérité na bana babogar oyo ezali ya sexe ekobeta yo maladi oyo ezali ya sexe po ezali sexe na onde mutu yo ozobwakela ngo mai maladi yango ya sexe ekobeta yo eza nini okozala na insuffisance ya baspermatozoïde donc mai na yo ekokufa okota na infection po nini oza ko s'accoupler ou bien oza ko se masturber na eloko o loi nzambe apekisi okota mwana déjà na kati ya sentiment sexuel na avant bendaka se kobenda mais mobali akoki kosala yango te po mwana ya so asa koli déjà na 3 ans 4 ans ayebi déjà tika peni na ye ekokola nango normal tolinga mobali oyo akoki coucher na yo pendant même ata une semaine kaka aniatioka moko ya kowumela wana ya bien osili mpe na posa mbala moko olimaki mobali nanga asepeli singa makambo oyo nyonso wana eza na nzela ya masturbation epuis na bakisi ok mutu ntango aza kopratika ngo amono ndenge aza komisepelisa mais au contraire akoyeba te yango naloba ata mutu ale ligolodo lelo akoyeba te maladi ekobimela après 25 ans. Ok. Bonsoir, bonne nuit, Netoloba Anangola, bandeko balandi émission micro d'état. Nalinga bino mingi temps na mona bozokota boza kozwa abonné na Gebilaka TV, babi collaboration fraîche avec Blog Tam Tamouza, babi Gebilaka TV za chaîne où Toloba toujours information actualité info na biso le kaka ba musicien mo na ndeto ya mbaka banani lelo lisusu na mbi moko bolinga mingi po bandeko bazobenga bazotuna par rapport à bakana bango ya ba maladi mutu oyo aidaka batu na mboka oyo non seulement na mboka oyo pe na mboka libanda po babie aza international ngana ko mabenga e Dr Alphonse international donc partout dans le monde quoi, Asie, Europe, Amérique, Afrique, partout, baza obenga donc makamboze belé makamboze minini babi mingi ya koloba ezali dans cet espace à ça mais ngomeza mukuse ngomeza mukuse par rapport à émission mokola lelo mais que sur le monde ke pour bandeko babenga ngai Blog Tam Tamouza baka ezebele nazobenga baka ezebele merci batele mingi bakanisa kino na bato bako babota te ezala kaka basi bandeko misusu ya mibali babengi baza na problème ya kobota nga mpe na kambo nga mpe nayebaka kino ezala mpe basi babota te mais ok mibali misusu mpe babota te pourkoi naza lidomaine te nakoka koexplike te toluka kaka moto aza lidomaine oyo tobengaka Dr Alphonse ye kaka na kati ya lwanda dekabinda kunene nde toloba awa Yona Tuzanae, tu peux essayer de dire bonne nuit, docteur. Bonne nuit. Docteur, bonne nuit. Santé vraiment quand nous avons Jésus Christ a battu la reine Nazareth. Nous avons Kolongono. Nikolele ke belenga za présent pour nous répondre à tout. Donc ceux batuni kuna batindio yaka naza disponible. Naza mutu ya batu nyonso. Naza mutu ka te ona ponami ka pona bakonzi. Naza mutu abatuti ata Yesu Christ. Azanga na batu base bakonzi wana ikobatela ina sima kopesa bambongo me azali mutu ya batu nyonso yango kozala mwana nzambe yango wana. OK.
Merci docteur. S'il faut parler de l'actualité de l'émission Mokola Lelo, ils ont tout le problème de la stérilité, pas la mibali. Papa, stérilité, ils ont le bélangue pas mibali. Mibali belé bazali la teti. Mibali belé bazali awa mitu makasi. Yango na tuna kanzambe pona ni problème ya Abraham. Au moins tant Abraham a quelque tricher. Na mwana na serviteur na au moins na kata tricherie ndenge ni buso besalama. Na kata tricherie. Tricherie, c'est les erreurs là, ils sont. Les erreurs, ils sont na kata tricherie. OK. Alors, les temps to lo bela mibali bazo botate, mibali belé bazali awa botate bazo landanga na internet, awa bazo landanga na France, na poto. Tala, ko botate ezana tout d'abord ko finisa nzambe. Ezana donc incapacité ya yo mutu, ya yo mobali. Pona nini? Nzambe banda sali mokili alobi soyez féconds, multipliez-vous. Alobi tout d'abord na mobali. Multipliez-vous là. Donc mobali oyo abota te ou bien aboti te awa na se. Donc aza nil. OK. Donc aza elote. Donc aza mutu mo baza na valeur te, donc aza sans futur. Lelo on nga papa force nazo ganga kanga ba lo bakote, banganga bazaka bapesa ka bana ye musu ba mo bazanga ka bana bakota ka te bakosi nga. Mais non, quand déjà ba to ba lo non docteur Alphonse Wana. Aloba oya bonisaka, il paraît qu'il y a na bana te docteur bana maneko na ye. La biso vérité. Nana bana ba bogar. Nana bana ba bogar ya ba bogar. Ya yo moko. Soko tani mwana nga mabo tani mabo bimba obi yango papa vraiment ça ba me ba kisa nga mela ngoka ye moko. OK. Docteur nini salaka mobali ya botate. Papa tika ko le makambo yo. Makambo na bandi ko le belango bande belé ti le mibale belé ba se masturber à premier point. Ko se masturber punyeta. OK. Komi se pelisa yo moko mibale belé. Obeta savon to za clair. Obeta savon. Obeta savon. Za moko dans les vides de Misu ye moko dans les vides na soyi. Misu ba abeta route savon te ba komona bana popi. Na bana popi. Ba komona mo li dusu mo ba voyager ba saleli ye moko. Ba ola nanga aba poto atolo ba solo po yo bika. Bika, OK. To yo mutu ozondi mama kambo dama eloko ya liboso masturbation. Pona ni masturbation ezobebisa mobali ya botate. Nanzele ya bana Noé, nzambe azaki na besoin multiplication pesa alini esalama. OK. Ayebisi epa ya mwana Noé moko boy po mwana asali abotama po nzambe azaki na besoin ya mai na ekota po tozali na besoin ya descendance. OK. Mwana Noé wana azwi mai na ye wana aobwaka mo libanda. Nzambe aboma ye. Donc eyelakisa nini? Bato nyonso babwakaka mai na bango libanda po kokufa ya mutu ezali spirituel, ezali mbala mibale. Eza na nzoto, eza pe na molimo. OK. Alors, na nzoto yango tozomona ba maladie. Tango mutu azosala masturbation. Tango mutu azosala masturbation, azobwaka semence na ye, donc azorespecte na loi ya Nzambe te. OK. Déjà akokufa déjà na nzoto. Magnétisme animal. Oh, OK. Yo mo yebi makombo ango. Magnétisme animal. OK. Akokufa na nzoto. Deuxièmement, akokufa lisusu na molimo pour réalité ya mutu ezali molimo. OK, mai o bize to bwaka ka wana. Ezalaka bana oyo bayaka kolata molimo. Mai wana yo zo bwaka yo mobali. Na lobi no diake tozana kufa mibale ya esprit na nzoto. Réalité ya mutu ezali esprit. Oyo ezali ya sexe ekobeta yo. OK. Maladie oyo ezali ya sexe po ezali sexe na onde mutu yo zo bwakela mo mai. Maladie yango ya sexe ekobeta yo ezali nini? Okozala na insuffisance ya spermatozoïde. Donc mai na yo ekokufa. Okota na ba infection po nini? Oza ko s'accoupler ou bien oza ko se masturber na eloko oyo loi ya Nzambe apekisi. Alors, masturbation hémorroïde ekobeta yo. Hémorroïde wana nis na yo balibanda, ba infection ekoyela yo, ba testicule yo ba osala o pasi, ba maladie ebele ekolona manano tout d'abord ndenge yo zo bwaka mai. Deuxièmement na esprit, ba démon ndenge ba moni ke yo ozosala acte oyo ba yebi yake acte oyo ezala acte na biso ba démon. Donc ingolo ba ke opesi bango permission bango ba kota. Bango ba konokota su na kata sexe na yo. Basa couper siko na ba maladie wana. Ya mozo mona bato ebele oyo babotaka te bana mibali.
omona alotaka bandoto ya butu aza kosakouple na mwasi ya butu mwasi yango akoki kolata meme elongi ya mwasi na ye ya mbetu ou bien akoki kolata elongi ya voisine ya mama leki biloko ye azomona nde lelo nabimaki naloti ndoto naloti cuisine na ngai aye tosalini rapport nzoka ndenge eza cuisine te eza demo wana alati elongi wana mpo yo ozwa ide te alors le fait sikoyo ozosala yango mingi kote ezomemela yo baprostate kote ezomemela yo sexe na yo ekomi mokuse kote ezomemela yo sentiment ya mwasi ya moi ezala lisusu yo te sikoyo ntango yo ozosala yango deja mingi bongo sentiment ya mwasi ya butu esili yo ya moi esili yo okomi sikoyo sentiment ya mwasi ya butu elingi olobaki okolinga lisusu kozala na mwasi ya moi boye te omona mwasi wana kondieka dérangement bolofana na ye okoma kanda mpona nini ezali demo wana mwasi ya butu ase alati yo abana koyaka meme na moi mpo bato mosusu bakoma na nzela ya masturbation mona avandika boye amonika fese ya mwasi averse komona kaka komona amonika libele ya mwasi averse mibali mingi bazali soki amonika boye ndenge atalika boye mamoko omona asimbika moko penine averse mpe mbala moko mamo mposa ya mwasi pesi donc walingo bake bademona basi bakoteli ye epuis bademona ya basi wana bafemme de nuit nde bakotaka wana donc babebisi déjà morale na ye babebisi makambo nyonso bato ebele bazolandanga awa aza deja na 60 ans 70 ans epuis ni mwana epuis na ngonga wana mwasi oyo mpe bavandaki na ye wana amoni ke ye azweli esu bambanda ponte milimo wana ekokomisa ye bundumba na bundumba moyo asalaka wana abimaka asepesaka na ye mpe basi te me ezalaka kaka loyenge kaka mpo ya bamvutima ya bademo mpo demo moko abendaka te ba 170 ba 2000 demo kati na yo akomemela infidélité masanga yamba epuis le fait ke atosepesa na ye basi te abana kozwa sikoyo bakisi ya komela yango moni bato oyo batiaka baboma ngai bankolo batiaka bamelaka bakisi ya makasi bato wana nyonso bakifaru bango nyonso baleka na ye na kati ya masturbation donc ingo bake masturbation femme de nuit akotikoti ye mingi abebisi ye sexe so akomi koutilize sikoyo bakisi oketanga aza koutilize su bakisi wana na lwa ya nzambe apekisa lisusu mobali atilize bakisi badema musu mpe baye lisusu bakisame lisusu bandeko balandi boyoka mpenza bien bandeko mibali bajeune garçon à venir eza ya biso bajeune bayebosa na makambo wana boyoka docteur bien so olandi émission oyo eza mateya émission bomoni akeno na mambo ya kisi te donki ye moko atieni wa kisi mopanzi mais aza munganga oyo aza na mambo ya kisi te okomona biso na mambo ya kisi na ye mais boyoka ye bien boyoka nano moninga bien aza paster te l'église boya te ya te aza munganga mais yoka ye bien makambo azoloba docteur locataire na biso moboye jour wana nabengi ye tolia na ndako tozolia nabengi mpe bandeko mosu mpo na kama na petit wana kolia na bato nde jésus andolia na bayekoli tozolia na sentiment olia wana mwa masolo nde ezalaka kaka bajeune garçon tozosolola ye na lolinga sentiment masolo akomi o te nga mwana nga mobali so nazosokola ye nga moko nasimbaka ye na peni na ye mpo etelema mpo pese makasi estce ye aza mwa mobali akoki jamais kosala eloko wana eloko moto asala yango nde ezalaka mwana mwasi mpo na nini omoni bato bamemaka mabende ntango bamemaka libende na liboko boye efe azomema libende na liboko boye liboko esala nini evimbaka mwana mobali mpe nyonso ntango abotami bapreparaka ye sexe na ye peni na ye epai ya mama na ye mais ezalaka sikoyo akoma sikoyo le fait ya nini wana akomi kose sentir ke azosala mouvement wana tika engolo bake mwana deya peni ekomi ebogi nango bamama nde ya mabe oyo bazwaka akomi kozwa peni ya mwana ngo akomi kofiba wana eza mabe wana ozokotisa mwana deja na kati ya sentiment sexuel na avant bendaka se kobenda mais mobali akoki kosala yango te mpo mwana ya so asa akoli deja na 3 ans 4 ans ayebi deja tika peni na ye ekokola nango normal ozolanda mais problème na biso ezali nini problème na biso ezali ke bapapa ebele bazobota te bapapa
ebele bazali awa na kati ya bandako mabala bamama na bango omoni bamabala oyo nde totala baotala biso bato ebele bazali baza koadopte bana kosombaka bana bato babota bazobungisa bana na kati ya société bana ebele so totali babungi awa na ngola misu bakende na bango koteka bango na bafoto mpona nini lefe bapapa oyo babotaka te alors ntango moto aza kose masturbe bongo aza korendre compte te ke ngai nazobindelisa nzoto na nganga moko lefe sikoyo akokoma na mwasi na ndako peni na ye mokuse peni na ye etelemaka te peni na ye soki kaka bakaresi moke abwaki akokota kotu te place akoma take kaka na motu wana aosatisfaire mwasi te yango ozomona basi mingi baza na kati ya mabala kondane na baalliance mais bazose biso basi tolingaka mobali oyo akoki kokushe na yo pendant meme ata une semaine kaka aniati yo kaka moko ya kowumela wana ya bien osili mpe na posa mbala moko olobimaki mobali nanga asepelisinga eleki semaine de semaine omona otungisa so mobali te donc basi ebele baza na kati ya bachambre ya mibali na bango apart kaka oyo bakambo ya mokili me baconséquence ya kote ya sexe basi ebele baosouffrir mpo mibali ebele basekele oyo naoloba oyo makambo ya bamasturbation nga na paster te nga na docteur nayebisi bino ke nabike nga na okete sikoyo nde baesprit na okete sur nzoto te naza sikoyo docteur ya médecine traditionnelle naturelle oyo aketaka esprit mpo réalité ya moto ezali nde esprit eza nzoto te mpona baka wana otraite bango nini obaolanda oyo omoni nde nazali awa na ye na ndenge moko mabe na ye na deuxième gloire ya nzambe yesu christ de nazareth naza rempli du saint esprit na nguya ya nzambe molimo nyonso oyo azali ya mabe na kati ya nzoto ya mwasi ya papa moko boye oyo alembisa papa na peni asalaki bango babota te ngata na opesa kisi na nga na nguya ya jésus christ de nazareth nzambe ya solo mpe ya bomoi molimo wana ye moko akomprendre abike oyo mpo basali wana bakendaki kodelivre mpe bato bakendaki kodelivre bato bake kodelivre bato badelivre bato au nom de jésus bamilimo wana batuni bango bino boza banani mpo toyebi jésus toyebi paul siko bino boza banani mpo anini batunaki bango bongo mpo bayebaki ke basali wana oyo bazosala délivrance wana bango moko mpe baza bato ya bikobo baza bato ya milimo mabe bayibaka siko ndeni molimo na molimo basala délivrance esimba te tokobunda omoni babetaka bato wana bazosala délivrance elingi oloba nini nga lokola naza esu na eloko na bango te nazoloba bango bien na kombo na yesu nazali naza na eloko moko te oyo ngai na farao mpe na satana toza na yesu na alliance ekomi soki oyekaka epa na nga nga na okonsulte efungwama mpo yesu kristo abandaki kosala consultation olingi nasala eloni olingi nasala nini yo loba likambo oyo nalingi nabika enyobaka consultation morale yango wana orale yango wana donc nga mpe nasalaka consultation orale na kotuna tosololi na yo biebe etikali secret biso mibale nga mota na kofungolaka nayebi so kaka papa pesa mbongo mpo awa okobika no rapi okozwa kisi mbala moko okobika quelque soit maladi yango ezaleli mpo maladi nyonso ezali baesprit mabe nalobi maladi nyonso eza baesprit ntango ekotaka na kati ya motu apermete yango na nzela ya lisumu na nzela ya kozanga kobanga nzambe yango nde ebebisaka sikoyo nzoto ozolanda nga mibali nyonso bazobota te lelo boza na ngambo so oza atembe benga ngai obota eza oza na 60 ans eza oza na 70 ans obota nanu te peni na yo esepelisaka mwasi te na nzela na bamaladi oyo etakaka na nzela ya milimo wana oyo ekotaka wana ekotaka badiabete bakansere baprostate lelo naza kosetone ngai natangi prostate ifo muntu azonga na age ya 50 à 60 ans lelo tozomona bana mike 21 à 20 ans aza na cancer ya prostate na otuna nzambe ça c'est quoi nzambe alobi na ngai non péché bazosala mabe masturbation bazomipesa komela bakisi ya makasi na baage ya bas age yango moni bavie na bango bagastrite bahépatite bamaladi oyo milimo wana bademo wana bakotaka nango na kati ya basi oyo babebisaka nango mibali ebele oyo omona bango mona ye mbinga atambolaka na chasse ya cancer ya prostate peni na ye moke nazofinga te nazoloba ya solo bainfection wana ekoti ye omona peni na ye epola ebeba mobali wana avandaka na mopanzi nisi tala ebima libanda donc mibali ebele oyo tozomona bango abasi ebele baza kolela mobali ye mwasi mobali ya mbongo alataka veste bogala bianana na makambo oyo
nyonso wana eza na nzela ya masturbation et puis na bakisi. Ok, mutu tanga za ko pratika ma mono ndena za ko misepelisa. Mais au contraire akoyeba ki yango na loba ta mutu ale ligolo do. Lelo akoyeba te malade ko bimele après 25 ans. Ok. Bien bandeko balandi émission micro des dames ezaki abino docteur Alphonse donc docteur on a misana ko ya mamingi na mboka o ya Luanda pour azaka moi clair ngamo pe na mona ba ne bazoya pour eza permis to filmer ba maladi mingi balinga tende tozara libanda batu bazate mebele bazaya botonda bazozela kaka to si sa émission et bon on va sur la docteur donc eza permis to sur la bango ou bientôt filmer bango plutôt yo pe mukoloya au mona que non eza permis to filmer on a linga kaba filmer to filmer aller au moni papa na a témoigner qui na portugais ne ba ne musu ba témoigner qui et dépendant na mutu ba ne ko mingi ba linga te ko ba ne ko ba vandi a ebele ba boy na bango to filmer bango na témoignage donc eza c'est que ba bipe le beaucoup o epesi na gauche na droite et ba te donc guérisé zali kane docteur azoloba bon docteur donc comme vraiment na sous émission mon lelo message de la fin d'année. Message de la fin ngala zali docteur ya Nzambe ya Yesu de Nazareth. Na iko kango la batu oyo bakangami na minimo mabe oyo eza kotungisa nzoto na bango ba santé na bango ba mabala na bango. Na lobi na papa nyonso abotaka te. Quel que soit au salaki infidélité moi sona kendaki abebisa yo pe ko abebisa. Encore une fois je me livre, mais t'as choisi de me laisser. Une page se tourne dans mon livre, et mi amour m'a blessé. Je t'aimais à mourir, mais j'ai fini mal aimé. Sans toi j'ai du mal à vivre. Dis-moi qui a eu tort, qui s'endort plein de remords. Nana linga yo mingi, je t'aime jusqu'à la mort. Oh, oh, oh.